Edino, yoza fin, mutaleki wazate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yoleki, fin. Suivez www.panzasangoyacongo.com. Ino image yenda zo panza sango ya Congo babi sango ya Congo ko panza na wapi babi Edino image sali image. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko naza na plaisir makasi na sepeli enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc eza na Congo Mubimba sur réseau TNT. Donc mutu nyonso aza na télévision na TNT, décoder à TNT, bolanda Boss Brother TV. Mais bondi melanga te, ba Saint Thomas, collègue nanga bodo yemo apesi la siko. Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love The Boss Brother TV. The Boss Brother TV. J'espère que Binomo Bomoni, collègue Nanga Bodo, a PCLI. Alors, Bobo Santé, Boss Brother TV est toujours disponible dans le décodeur CPLA TV, canal 121. Tout ça toujours dans Facebook de Boss Brother. Bien le bonjour. Abolanga senzela moko kitisa motema na yo wakaka lisol na sima nome mokunzi na lego yangele olingo etoni nzoto meke kutu na vimbili bumu seko ya komela kaso ya kolulaka yo tango iso batango mokuni na iso bashirika mote ezalili isindoi ya Jonathan na Jennifer salikambo nini nasala mpona ganye motema na yo sisagie nasomba bolingo ya mwana mbongo nakopesa yo mopatasi nyonso ya tension natikala maboko pamba nome alire aleluya na boyanga loposo basalela ngobonda moto nyonso abetaka tikino ya kopasuka nkombo ya papa mpe ya mwana. Ah, maître Paza. ndenge nali awa nakopesa bino histoire ya maître le Mabé. Maître le Mabé toyebani na ye bandakin na avenue du Flambeau toyebani nde bandakin. Mais maître aza na niongo yanga alaka ngai na cas par cas yango kana selaka cas par cas. Maître le Mabé yeyo boso ay mo bilili po mokile mona. Edino yoza fin mutaleki wazate oza suka libulu zanga suka mokako soa kende donc yoleki fin. Merci beaucoup. Velo kozo solo la makasi. Ah bon. Edino Image number 1 in France. Alors lelo tozana papa fort mokile koyoka tozana mingi ya koloba te même mokile koyoka. Edino Image à vos ordres. Ok, merci. Samari Maloma. Ceux qui viennent à pouvoir, les ans qui viennent à pouvoir, faut que les petits ne pas la sécurité n'est à la donc mutakoya été à côté de la mais simbate de toi toujours permettre avec quoi comportement le beau comme maman ni moi n'est à la car na pire esprit to go ti kaka vete kana batino tu bulo yeke baya ko so ana veka ndenge za la ate so mpana ndenge abete quoi tano so mpomba te mais moi idéologie kaka to zo ka mayela mindele kaka to kumbela vie na sécurité banini ndenge abete quoi mais bole so makama wakasti simbate elamba ndi wi to kena toujours quoi na ndenge abete lokolo mama
titre nango hommage à Taboulay. Titre album oyo hommage à Taboulay. Alors nando toponi banzembo te banzembo ko zala belé mais souena biso ate ko zala 10 ate ko zala 12 ata 100 mais CD moko et ko za jamais double CD moko kaka. Vous comptez mettre plusieurs chansons na kati? Oui, normalement sur les mingi ba 12 sur les mingi ceux qui mingi ya koleka 15 mais nyoso CD moko na vidéo na kati. Ça li ba featuring au bengisi ba musicien mo belé à Paris ou bien kayo? Oui pour 15 chansons ko beta yo moko te il faut za na batu yango to sali appel na Papa Forme azali awa to sali appel na Celesino to sali appel na Efere Azoyemba semaine prochaine to sali appel na dessous ayemba qui déjà Fila Basele ayemba qui déjà Ladi Miyembe ayemba qui sikoto zela Modoka Barambwa na Soleil bangonde to zela après étape ya Papa Forme donc c'est ça. Donc on fait encore pour longtemps en France ou bien donc tozanano le roi bobengani biso te tozanano tozali. OK, merci. En tout cas des belles surprises nous attendent quoi. Quel mot tu peux faire passer en fait et tout au peuple congolais? Pour le peuple congolais loko na ko ba bango ba yebi ngai ba bosani ngai te na yeba ya mbingai ba yeba ke bazwa biloko ya makasi oyo na niveau yo bango ba yebeli ngai na ko baisser les bras toujours likolo. Merci. Jene grâce à ye oboyo kaka yeyo minga oloba ete kwa merci. Donc onga na koyiko bakisa oyo azali obino bobengaka gêné donc des fois bimo boyebi makambo oyo alobi ke ba makambo oyo ezaya ko sakana te kozala penda ya danser. Alors ngaki loko na obakisa biso za bana pare donc to souffrir pour na vie na biso oyo batu ba finga biso ya trop mais biso to lobana bango jamais to ko baisser maboko puisque hier azali wa biso. Donc ndenge tozomona eboye ezosala biso plaisir ya kosakana te. Alors bato bakasaki tofinga bafinga biso mais vie yeyo. Alors bafinga nazanga moko te Kristo kaka azana mopanzi. Bonsoir Demkoko Mavuzi biso nde bankolo mouvement oyonde te avant kutu Big Star ngana zaka ya ebibia avant Big Star avant wa nalanda etina ti pa manwa kuna zaka na Shock Star na zaka mais nga nazali musisa ya zandeko tokotika te badondo na bangonde mamento doué na italien obina fasalini deuxième mi-temps c'est bon. Merci. Nega fonda lobi bon biso ba bato source bon moi no ba trop te bo ba yebi biso wa bingai donc na wa charger en relation à Big Star na kata Paris donc je suis membre. Alors Maserati na loba mingi te eloko mona bosanaki album au titre nango hommage à Taboulay. Alors na kata hommage à Taboulay bokozwa banzembo neti prophète nul n'est prophète chez lui. Bokozwa banzembo lokola Maria Chantal bokozwa banzembo lokola mwasi ya bongi na libala. Donc on a gina ngoya robakisa yango wana. Mais général, le fait de dire hommage à Taboulay, c'est pas comme si tu disais général chante Taboulay, non. Non, général chante Taboulay et Salama Salema Nango. Mais eux ezali ozo rendre hommage na CD pena gravé et na image ne peut que voilà c'est ça. Yango to sala. Yango. Merci. Solo lingo lia bien foya na galaxie mamoko. Tinga solo eza pena le kota ba restaurant mais lo que les ngai pa mambo lamba mbisi te ko découvrir que mambo lamba reke ko découvrir que mambo lamba reke ba play bayaka mona ba bien ba tambongo ti moni ba de la minga ba yimbo donc c'est que bon les onyama Galaxie Mambo Tokos. Venez, vous allez goûter un bon poisson, un très bon restaurant. Moto na yebisaka bino yeyo oyo alambaka pamba te ala moto moko rare donc ezalaka mpona 15 personnes epuis na anniversaire
moto moko 30 personnes baolia. Galaxy Mambo, collègue top. Galaxy Mambo, c'est un endroit super, il n'y a rien à dire. Ça sent bon. Mais ni pas mbiso. Le même c'est non. Goût, c'est na mikoa. Ici c'est Mambo. Galaxy Mambo, bien. Folie à cuire, maramio fait bien, talara, mille par ailleurs. Voilà, quand tu as Mambo Galaxy quoi, au Bellevilliers. Oh, la Mambo, il y a ça dit, il y a commis Baba. Au salaire était à Bambisi, au Bambisi a monnaie à mon anaga. Oh, création Galaxy. Mais non, au Belle Kilinga, il m'a solo et Zapina. Bonjour papa. Ah bonjour. On y est vraiment et tout. Ah ouais, le studio. C'est la générale des fois où il y a tes impressions. On y est mis la quartier. Bien sûr que oui. Il faut y être matin rapide aux musiciens. En fait, on a Jojo. Jojo, Naza d'abord chanteur et à Big Stars, la générale des Phares. Voilà. Avant, on a Kota Viva. Donc, général des femmes t'a mis à la pote pour la première fois. Donc je suis parmi les premiers chanteurs à Big Star. Déjà dans le mouvement de Palais. Donc Palais Penza quoi. Donc c'est un plaisir à tout pour retrouver mon leader, Papa Namaï, après 17 ans. Tu vois, après 17 ans d'absence, c'est un grand plaisir. Donc on a vraiment ému, surtout dans le boulot tout ça là. C'est du lourd, hein? C'est du lourd. Talara, chanteur, grand chanteur, le roi Célésino, le roi de Souza, Bazamingi, vient en appel à vivre à Luciana, Stinolas, de l'Ankuruta, tu vois. Voilà quoi. Par contre, les amis, en fait, on n'attend pas comme surprise, on nous réserve quoi. La surprise est venue. Mais d'abord, titre album est là, hommage à Taboulé. Parce que le général a reprendre quelques titres. C'est comme si des fois on chante Taboulé. Non, c'est pas des fois on chante Taboulé, mais hommage à Papa Taboulé. Voilà, c'est ça. Mais si il y a hommage à Papa Taboulé, il y a plein de surprises, de titres, de belles chansons, de belles mélodies, tu vois. De belles voix, tu comprends? En tout cas, dans mon très chers internautes, restez branchés, connectés parce que à Penza, je pense que ça va être chaud. C'est chaud. Deux appels chaud dans ma bécoti. S'il vous plaît. Petit silanga itongi na lalato. C'est ko banza kayo na butue. Zonga noki Solange. Régime nanga e baby o. Merci. Okalo ebimisanga. Lobana kini so ba Hollanda. Ah Jojo. Ah Jojo na parisien. Ah ouais. Bon, voilà, restez branchés en tout cas. Les surprises vous attendent. Votre bazar est belé dans Fona Zoabatunia. Surtout merci pour toi. Pesa ta mbote papa. Ah na pesa mbote na appellation c'est le bail 1m80. Bob Bobazola. Refin Malenga Parigo. Patrick Meka. Ombre jaune, Cyril Kinae, Papa Yoyo, merci de la présence. On tout dans le studio, mon ambiance. Donc, Onos Limbambe, prix Nobel de la SAP. Bazay Belé. Surtout, merci beaucoup en fait. Merci. Voilà, vraiment et tout aussi, c'était. En même temps, non. Nabo Sanité, Jean-Marie Malomba, Mokonza Selembao. Voilà Balangia, Info Flash TV en partenariat avec Panta Sangwa Congo, Tozana Studio Awa, le général Gene, Kaning Ezalaka, donc Nazana maître et Mabeya, mon ana souvent été dans la moni, les lots Angamona Kamwe. Bonsoir. Bonsoir. La monio a les lots et tout, moi yo mon ana été, ou bien souvent été na habité les lots, parce que ça des fois on a. Non, tout le monde en a vu ça, mais dans la circonstance, je suis que vraiment ta poto kala. Il y a des gens qui ont monté, mais tant que Azali, Azamuto qui soutenir la musique au Congo depuis le temps jusqu'à maintenant que je travaille. Donc c'était prévu qu'il y avait quand même tourné à mon aïe.
natala soki kimi ezali omoni ke calme eza nango ça va aza à l'aise aosala métier na ye parce que avec son métier yango azopermettre ka vivre aséquipe famille na ye oyo tui alingi osala parce que moto en tout cas namoni mpenza sepeli parce que yo omona na souvent te lelo tomoni kaka na studio bato baza ebele oza yo moko donc baimpression no par rapport à album merci. Non, mais l'album ça va. De toute façon, moi je soutiens toujours l'album. Il y a surtout musique sur RDC. Sans oublier que les binets dames de Papa Chéri, Motopamba, Jif Balouba. Si moi libanga na kati album mango obligé. Non, biso de la route de besoin libanga te. Biso de la route de besoin libanga te. Tu y es déjà. Au moins le temps qu'on a ba mettre, ba mettre piaquer. Mais si tu expliques que tout le maître, tant comme dans la poto, vous avez son piaquer, vous avez moto, vous avez posé, vous avez parler, vous avez posé. Et que ce soit n'importe quelle catégorie, mais c'est pas dire que vous avez judoka, vous avez la boxeur, karatéka, litère, nan tout le temps vous avez sportif, donc vous avez clé, tout l'esprit, vous avez posé en Europe, vous avez posé, nous soutenons toujours. Mais tant que vous avez des fois, ça fait longtemps à y na pototé, tant à y na leki na monae na pesa emote na soutenir na musala na ye c'est très important. Merci vraiment na ozo battant et belete merci beaucoup. OK en tout cas balandi Panza Sangwa Congo na Info Flash TV tozana Serge Kabangu awa tes impressions s'il te plaît le fait que le lobby général d'effort aza na studio na yo toi qu'est-ce ça te fait quoi en fait ça vraiment talaka reza kwa neti babenga na lalika bo François Hollande alobi ke azo talanga na palais Macron a bien talanga na palais donc eza lokola général de FAO donc moto bayamba lokola roi en Afrique ouais bayamba lokola roi lokola Afrique tanga zo kitana ba pays nyo surtout wana moto oyo ningisa na Afrique lokola ya zate donc alobake depuis Kenya petit na ngai na osala boulot pa na yo à valoriser ngai na ndenge moko ya osakana te afuli ngai ya kofula ya kosakana te donc na sepeli ya trop makasi donc ndenge boulot ezosalama mpe na confiance apesi ngai ndenge tozo continuer ko diriger ko dispatcher boulot yango ndenge ezokende côté chant guitare nini surtout tipo toleka na étape mosusu. On dit le travail parle de lui-même. Donc vraiment mettre du sonini na album a promettre bino mo boyebi déjà artiste ango aza artiste mo munene azana ba talent nyo surtout multi voice yemoko donc on est mun ba selezino balandi multi voice wana ba ziongo pa ya général de FAO donc vion azana tout ana tout na capacité tout ba di ko el ba ko témoigner yango donc connaissance neza makasi minga mona moni yango na mona ba na travers na ba artiste belé mais vraiment azana na particularité na yemoko ya ko yeba ko yemba na mutu ona mona ona ba grand-père boziana na mona ona ba jengaka ba vina so ba jengaka na mona ona ba selezino ndenge azo kolanda chanteur ndenge na moni pe ba fila ba nani ba ladibi miyembe donde bazolanda donc vous mona que sali kitoko quoi donc vraiment général aza très content na ba pion na e onyo surtout choisir na ba desuza mongongo elengi ndenge bayembi na ba chambre susu donc eza guerre surprise sur ça la misusu na papa fort mais susu donc à surprendre susu biso awa donc na dio basali ya kubiyo donc pesi kitoko bana Suisse ba osepela ba venanga lokola ba emedo nyura ba osepela venanga marai ba msusu na tangi kombote boza kuna na linga bino mingi bato osepela trop bozelaka ke obomona ba version wana ne boyoka vie na biso général de FAO na ba amour scolaire ba nini voix na epelo ko msusu ngana ba ke voix oka na yebaka wana échanger te donc via opposé awa donc na chaleur ya ba préampli ya mikili na courant ya mikili préampli na ngo micro ya mikili carte son ya mikili ordinateur ya mikili ingénieur du son ya mikili donc talaka liaka magdo mato eza ofungama donc mamutu za kitoko. Merci, c'était pour vous Serge Kabang. Comme nanga tes guitares vraiment. Na moni venda tes impressions par rapport à ça s'il te plaît. Oui, des fois c'est vraiment c'est un grand. Des fois azamuto il faut ça la musique na biso. Pour batoka bango bato bayembara na ba texture na yebo baza so mingité quoi.
Donc il faut te battre bien pour un don pour le Congo. C'est un grand, vraiment c'est un grand. Ngana to bandi lelote to bandi banda kala, to travailler en tout cas to bosser trop ensemble. Tango on a groupe naie, ngana quartier latin, à tout moment nazoya, ko betna ba studio naie, ko répéter naie, vraiment c'est un pote quoi. Donc tango yawa pour nga donc ils ont vraiment un grand plaisir ko kutana les sous et puis ko travailler na les sous pour tellement que c'est un bosseur. Tant qu'on travaille, il y a des résultats qui sont bien. Alors, les résultats, tant que vous allez bien, il faut que vous ayez bien. Comme vous pouvez dire, ah, Congo. Voilà, vraiment, c'est un mec bien. Donc, tu as la réuni, tout, na sapeur, tout, donc vraiment. Ah, vraiment, na c'est pas trop. Les gens ont connaissance, na sapeur. Sapeur, oh, la trappe, na forme à solo. Na yo qui mbang forme. Donc, na monnaie les lots. Vraiment, coup de chapeau na général de FAO et puis na santé na mon ami personnel, mon ami intime, personnel, privé. Oh, c'est les Inos, en tout cas c'est les Inos, vraiment garçon a habité, mec d'ici. Voilà, vraiment on a fait Simbote na Baebanga, na bani na dread de carroulage à Wechi, mon ami personnel et privé. Nabo sanité, c'est les Inos, les grands combattants. C'est-à-dire grâce à Bango, Congo les loyo, tous en a Congo, grâce à Bango. Vraiment, c'est des mecs à féliciter. Pour bâtir Vina Bango Angers, pour na Congo, vraiment, coup de chapeau, mec d'ici. Et puis bon, on a passé tout Mbote, tout Balinganga, Nabakin, Awa, partout, tout Lingarado à Congo. Mais bon, c'est l'album Nangezo ya Kalate. Et Bogo Sepela, Bogo Zala très très surpris. Merci beaucoup. En tout cas, merci. Voilà, chers internautes, c'était pour vous Niki la Maserati, autrement dit la voiture de luxe, hein, Betty Masikine pour certaines personnes. Donc voilà, c'était sur Panza Sangoya Congo en partenariat avec Info Flash TV. Donc Toyela Toyaki Awa na studio, tout le monde le général Defa ou Aobimisa album na Yasika Abenyango hommage au Seigneur Taboulay. Donc Ané Bomoni, vraiment Bomoni. Baza qui est belé, il y a une sorte de nyoso, na ba sapeur, na ba chanteur, na ba combattant. Donc na sangé si batu nyoso le général des FAO est toujours là. Na bo senti na ba comédien pe bazala qui awa. Donc veut dire que batu nyoso. Donc j'en profite pour saluer baby. Et dis une image derrière la caméra, baby Sagana la image j'ai confiance en toi. Alissa la Salaski et pourquoi pas baby Magil la balançoire JSN Kodia, artiste junior window depuis Kinshasa, vraiment bambo tenaya à trop. Baby UJCD, Union des journalistes congolais de la diaspora Popol Mkelenge Laura Tendance. Yadi Londole, Sandrine Sama, vous êtes tellement ébélé dans la habité baby, c'est les nos mecs d'ici dans Yendeko. Voilà quoi. Donc vraiment à très bientôt. Ne bougez pas les amis. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Il y a Yemeye, Patrick Malouavengi. Des logés à Moko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on wapi. Global Express. Baki funa nyoso na lokeno na Angola. Soki na na contrat na agence minene été ekokende. Patrick Malouavengi. Vraiment, l'économie sur Congolais, il faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano mindonote. Maman le global PM Express. On puisse toujours artiste Oyo, nous avons toujours bateau bazar na idée sur le Patrick Malouavengi. À air d'ouverture, nous sommes allés de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola. Donc, Patrick Malouavengi à Rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Wapi, Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC Loma Makasi. Oh Nyoso, Alingi, Atina Biloko, Kuluka Mundonote. Tokutami Awa, Global Express, Patrick Malouavengi. Frais aérien, maritime, téléphone, et une image au Kozwa. Yeza Kaka, au Pessi. On récupère la Kinshasa, Patrick Malouavengi, Global Express, bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo, 25 rue Léon, 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Macadé.
poussa na Global Express pe avanda idéologie yango wana. Vive l'agence Global PEM Express Patrick Malwa Vengi. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso en France, pour la recherche de la étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours la poli, nous avons la fret par conteneur, le fret maritime, nous avons les fret aériennes ou tout en avion. Nous avons la petite poli, la poli express, où c'est là à 2 jours. Et ce qui est à Wanate, nous avons un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, pour hésiter, comment on a mis au fouti à la poto, pour saluer ma sur la kin, la dengue et à biso batapoto, pour l'équipe agence, au jus DVD nayo, au moins une prestation et les cas qui n'akin, selon goût nayo catalogue des ali. Donc fidélité à mourir, au tchelelo, aux huiles. Vitesse de diffuser. Global Express, bah côté les masses.